Bandeko babolingo mbote lisusu bino baye bozali kolanda biso awa na kati ya émission na biso basango ya lingala ngai molobeli na bino ya lelo René Vincent Chibula tozali awa na kati ya studio ya Alta TV oyo ezali télévision communautaire awa na Edmonton Canada et puis tozali pe ko pesa bino ba mbote na bao bazali kolanda biso na katikati ya Omni Television, chaîne oyo etalemi na kati na Canada Mobimba Television, oyo ezali presque national awa na Canada Television ethno-culturel na kati ya Canada mbote bisika ezwami bino. Mokona lelo tozongeli bino lisusu na ndeko Benjamin oyo azali mokambi na kati na communauté congolaise awa. Ndeko Benjamin ayeba mina mabota mingi o bato bauti na Congo bayebiye ba mabota ba famille ba ndeko même ya ba communauté mususu bayebiye pona mosala makasi o asali pe azali ko continuer ko sala awa na Edmonton to yambie na kati na plateau na biso ndeko Benjamin mbote ndeko sango boni tozali mwa malamu ke mwa malili libande zo beta na moni o kangi penza te malili ezali mais bon ba pesi biso bibundele opona ko se protéger contre ya monde tanto la tiango. OK. Promesalité. Alors, tout ça qu'on a émission na biso parce que moi mituna yaki mingi na bandeko balandi biso. Merci d'abord na bino banso o bo pesa ki biso attention na bino bo pesi biso bo kebi pona kolanda o nyonso to solola ki mbala eleki ndenge pe ozali komona biso tozali na deux sources ya o to benga en anglais broadcasting pas tozali ko diffuser na YouTube bien sûr mais biso tozali penda télévision ya YouTube te tozali télévision o ezali to bengi télévision usuelle oyo na Omni Télévision mais sinon na kati na YouTube lokwa to ko pesa bino ba message wana bande ko pa boza ko landa biso bokende quand même na se na bocha abonnez-vous bo s'abonner et puis bobeti mwa ngongo eza pembeni na pona ko lakisa bino ke soki to tie loko bo banda ko mona ngombala moko comme ça to tombola o ezali biso ko sala awa na kati na mboka Edmonton pona ko pesa basango na bandeko mbale lekito solo la ndeko Benjamin to solo likambo ya mboka émission aliboso basalaki na ndeko Gelor Kabengele o basolola ki tina na ba élection pe émission ya mibale to yoko solola pona tina na ba ndenge nini Congo na biso ekobonga parce que na minute to okene nango c'est vrai que yiki kezali moi kozanga koyoka nezali na ba politicien mais ce qui est sûr ezali que quand même moi kimia ezali mais kimia wana ezali kimia moko peut-être apparent mais il faut to kota na profondeur ndenge to ko maintenir kimia na mboka ndenge ni mboka okende liboso bongo to kota na masolo biso ko loba ete to solola ndenge nini Congo ekotelema. Alors ndeko Benjamin apesa ki biso biano alobete eloko liboso po Congo etelema ezali d'abord bolingo koyoka na tolérance kozala capable koyoka moninga yo po lobi moninga yokio pe lisolo ezali kokenda atako bozali koyoka na likambo te mais lisolo botieni mato yoki mutalobi kopesa na biano na respect kofinga ezali arme ya faiblesse so mutalo finga c'est que apoli kopola. Alors bolingo nde eza malamu peto yoko loba me bolingo wana soko tozwi yango nini ko yasima papa Benjamin pesa biso biano na émission eleki alobi ete ekoleka malamu to talela ba impérialiste bien alimbelo la biso ba impérialiste ba liba nani ezali bandeko nyonso baye na mboka libanda surtout to ko benga mindele baye ko konza mboka na biso Congo ko zwa bomengo na biso ko imposer biso ba système. Alors Benjamin apesaki ba etene belé mais botuna ki bozalaki mingi pona ko tuna mituna ko luka ko sosola penda bien ndenge ni to ko telemisa lisusu Congo oyo na modelo bosalela ki yango na kanisi epesi biso mayele ya kokoba pote papa Benjamin apesa biso biyano lisusu ndenge eko salema. Papa Benjamin lobete politique et ezali ko exister te na Congo to bandana na motuna wana papa limbole la bandeko ba ekolanda biso yo lobaki politique eza ko exister te to eza pe na litomba te ezali fruit ya ba impérialiste e ko bongsaka pe Congo te. D'abord expliquer na nuyango po to kina bozindo. Bon, merci mingi papa journaliste nakanisi na kopesa réponse clairement cette fois-ci par rapport na ndenge na loba liboso na ena loba boy que te politique tokozonga toujours na ba classe o mindele batangisa biso nde ba définir politique na droit ba lobi que te politique ezali manière ya ko gérer peuple na contre moko boy songolo politicien ezali mutu oyo azali ko sala course pona kozwa bokonzi to kozwa pouvoir sikoyo toujours na droit batangisi biso ba lobi que pouvoir ezali nini pouvoir ezali makoki
oyo batu bazali ko pesa na un certain dirigeant. Donc c'est la capacité. Tu vois en français parce que bah pauvre biso na monoko na biso moko mais kozamala mutolo bata na français parce que toza na monoko pena biso o ezali na ba terme nyonso te lo lenge basali biso pas impérialiste. Donc to kozonga na français ndenge lobi qui était pouvoir ezali capacité dévouée à une personne pour exercer selon ce moyen pour exécuter makoki o ba pesie pour être akamba batuana. Donc c'est ça au moins définition ya pouvoir na droit. Alors bi était ezali capacité o batu bazali ko pesa na individu pour être individu ameka ko exercer donc ko kamba bango na nzela o ba pesie makoki pour être akamba bango. Siko tant tozali ko tala bien tozali komona ete ezali peuple o azali kozwa souveraineté na ye to makoki na ye to bomoto na ye apesi yango na mutu moko boye po ete akamba bango. Donc mutu wana aussi longtemps que auti et pas peuple akosala pe pona peuple siko so tozongi na ndenge ya pratique po ezali théorie po mundele apesi biso makambo moko boye ce qui sonne bien na matoi mais siko na monde réel na pratique est-ce que makambo yango ezali to ezali te. Tant que tokozonga na Congo to mona ete tozali na bato bazo mbenga ba politiciens mais est-ce que ba politiciens na bazali ko doit pouvoir na bango ko ute pas peuple pona ko sala pour le peuple ou bien ezali ndenge nini toko banda na Mobutu tangu bachaki ye peuple te mutu aponaki ye toyo koma Laurent Désiré Kabila peuple aponaki ye pete toyo koma na Hippolyte Erdogan o tozali na ye Joseph Kabila Erdogan ça va combo na épée. OK. Ouais, yepé peuple aponaki était depuis 2001 ba wana mais peuple aponaki était. Alors, il faut que bakete mutu oyo auti pas peuple té azali na compte à rendre na peuple té. Donc tout ça makamoko théorique té mais tout ça makamoko pratique. Donc on appelle ça définition ya politique na pouvoir selon modèle ya yemoko mundele na ba classe na tangis biso na droit. Bon ceux qui si na Kabila lelo to na Tshisekedi. Bon nazali koya parce que on a cité Mobutu, on a cité Laurent Désiré Kabila, on a cité Erdogan. Donc aussi longtemps que Salemi pour Erdogan da soki mbala mi sa. Ça auto banela na Kasavubu azoma na ba peuple nde ba ponaki. Bon, yo moko tu ndo ba ça maloba parce que bon ba ko pesa ba raison que était élection Salemi comme tel était pourquoi parce que peuple ba moyen zala qui normal était pour na kocha yango soit ba lobete peuple azala na civilisé te tonde nini bon ngana oloba mingi te mais ndeti na boyu considérer wana na bandeli siko na Mobutu parce que là quand même na consensus moko normal mboka ezaki sika ezobotama tout justement raison pour laquelle na boyu kokota kati na boyu kota kati na situation wana mais na bandeli na oya Mobutu pour ça ba to gagner moi temps sikoyo Kabila alongwe to koti na Tshisekedi ye a koti ndenge ni bon tout justement bon au moins quand même que était batu ya lamuka to Fayulu pe bazali ko contester ba résultat c'est-à-dire que bon quelque part il y a quelque chose donc d'où biloko oyo ezali na nga ba système oyo mundela mais quand même éclairci papa Benjamin to éclairci ça parce que bandeko bazolanda biso na bokebi mingi. C'est vrai que toza le bal bolingo tolérance. Alors, tant on lobby, Fayulu a ko contester ba élection. Mais point de vue na yo parce que la minute bazo ka point de vue à Fayulu te ya Tshisekedi ya ka point de vue na yo. Point de vue na yo ezali nini par rapport ya Kambo Tshisekedi na Fayulu. Poto kene nango na lombangu na propre. Bon, vraiment, na sujet na kalisi na sina loba liboso. Si longtemps que na ba logique wana te, nazali pena loko mo na yeko pesa te parce que élection zali toujours et loko zongi sur la politique. Mais na otu ko démontrer que te politique pena eza na ngo démagogie. Papa Demba to solanano. To longolana no impérialiste wana avant ya. Tango royaume Congo ezali ba obe ngo royaume. Donc il y avait un roi. Na tango wana système quand même ezalaki ba ki na ko voter pe ba mibe ko na bango roi la ki entouré na équipe na ye o so likambo esalami na mboka ba la ko voter yango donc batu peuple quand même alaki na liloba ko loba wana tongo yo ba ke non élection eza na logique ya ba impérialiste non élection et où c'est l'impérialiste était. Bon, na boité papa journaliste. Nga eloko na solo ba ezali ke omoni lobi bien que te atana tanga barwa na biswana politique qui ezalaki mais politique o ya mundele wa ye nango ezali différent na politique o ba empereur na biswana barwa bande ko sala.
dommage ezali kaka te tozali na bamo nazali ngai moko na mo approprié te na lokota na biso mpona koloba politiki te mais na ntango wana baroi na biso na bampere babande mpe koutilize le omo neti politike mpona kogere nango empire to royaume na bango ozo comprendre bien que mundele ya kotika biso siko na ndenga na ebeli atika biso akombo moko ya politique par rapport ya kombo na biso siko oya ye o amemeli biso ezali pena démagogie eza ndenge mo comparer na bakoko na biso na bampere na biso te ezali démagogie élection na tawa banda osalema e bande ko selema bien parce que ezalaki polele ezalaki biloko ya tricage te mais siko o biloko nyonso eye na mundele na ba système na nyonso eza na biloko moko papa Benjamin yo koko yeba te parce que so okena histoire na biso c'est vrai que ezalaki toujours kitoko kaka te ndenge ozobaki démagogie ezalaki te to tricage ezalaki te mais non comment tu le dis parce que na kati wana toyebi quand même que eza na bato oyo bayi koavantage bana na bango bagarde royaume ezalaki na baguerre quand même ya kalakala toyoka napesaki exemple la fois passé ya baluluwa na baluba il y avait une guerre na baempire mingi toza na moment o membre ya empire bazaki toujours kende pe na bitumba pona tango na bitumba ezalaki te bato bayi ko se soulever te contre bakonzi ezalaki quand même na mobulu ya genre wana même soki eza vraiment cité clairement te mais si on fuit notre histoire ça peut jamais manquer te biloko wana ebandaki kozanga te omoni baroyaume na baroyaume ebandaki kobunda à l'époque avant kutumendele baya mais quelque part bakundaki ba arche de guerre okomona ete bato bakundaki ba arche de guerre biloko wana ezalaki lisuku te parce que ntango bakundi yango ezali mpo se répéter lisuku bareprendre yango lisuku te mais sikoyo biloko nyonso oyo mundele aye na yango esilaka te oyo kaka te bamusulman na bachrétien babundi koto babomani otan oyo te tributel na tributel mais soki totangi biloko nyonso oyo na ntango ya mundele eza na biloko kaka monté de toute pièce bon tokozonga lisusu na motuna oyo po tokende na bozindo tozwa nanu mwa etene moke ya publicité oyo ezali koleka lokola biso tozali kolekisa yango souvent atako na youtube okomona yango te mais na kati na Omni TV ezali temps ya publicité topesi bongo mwa ngonga moke. Venez voyer, Jésus est bon. Venez voyer, comment il est. Venez voyer, Jésus est bon. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa vie. Ah, il nous a donné son onction. Venez voyer comment il est bon. Alta TV, voir c'est savoir. Maintenant sur Omni TV, dimanche de 6h à 6h30 le matin et de 17h30 à 18h le soir et vendredi de 21h30 jusqu'à 22h. Matondo bandeko balandi toyali kokoba se na mituna na biso oyo ezali mwa kokoso awa papa Benjamin azali kolimbolela biso tomenga kososola na mwa bokebi tozongisi maloba omboka yo papa Benjamin olobi ete politique ya tango na biso na bakoko ezalaki toujours quand même na forme msusu oyo tozangi moya koloba peut-être tokofuye po toyeba ndenge bazalaka kobenga yango na tango ya kala est-ce que ezali bokonzi ezali bokambi ezali kokonja nayebi te ndenge tokolobela yango mpona terme ya pouvoir mais sikoyo nayebi te soki tozwi eyano concret par rapport ya politique na mboka na biso. Ezali clair. Tolobi que politique na pouvoir, ce sont deux choses qui marchent de pair. Siko soki moko ezangi mususu ezalité. Tomoni que na Congo, tozana bato bazo benga ba politicien. Bazo ba biso te bazo sala politique. Selon définition ya yemoko mundele. Siko tango tozo kende na pouvoir, nde place wapi et pas politique ezokoya. Pourquoi? Parce que pouvoir, c'est quelque chose du peuple selon définition mondiale. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Mais c'est aussi longtemps que Nakata Mboka Congo, peuple a voté pour na yemoko. Azo concédé pouvoir na ena motute. Tout le monde est en 2011 ans. Mais là il est kambako bombaté. Tous en nous précis papa. Ouais. Motuna na biso ezali politique. Eza coexister na Congo toté. Tant que tolobi d'abord politique eza coexister te
yango olobaki liboso mais siko politique oyo ezolobeza koexiste eza politique oyo wapi ya mindele to ya bato mundu eza na kombo mosusu bon oya bato mwindo ezalaka lisuku te parce que mundele ntango aye tobenga mundele en général te parce que bavoisin na biso baa bamindele bazosala biso mabe te bango baa mpe bavictime kaka neti biso toloba baimpérialiste mpona kodifferencie bango na bavoisin na biso donc politique ya impérialiste ntango aye na yango il a confisqué oyo biso tozalaki nango alongoli yango omoni balobi impérialisme ezali imposition une domination culturelle une domination économique donc on nous a ravi c'est que option tozalaki nango liboso baimposer biso oyo ya bango raison pour laquelle je dis que politique ezali te parce que na politique na biso akala bakoko wana ça n'existe plus donc politique ezali te politique ya impérialiste ezali te. Non, politique a bien payé c'est Zali, mais Zali en haut pour la salle sabiso. C'est raison pour laquelle on va dire que non, ça n'existe pas parce que Zali en haut démagogie, Zali qu'on détruit biso davantage. Bon mais explique un peu papa Benjamin parce que quand on a besoin coexister et si on a dit que montre où Zali coexister c'est que zate. Mais tango quand même tous na président, tous na gouvernement, tous na ba gouverneur, tous na ba kambiambo ka bazali. Quand toi tu dis que politique est zate, nini ezali? Bon, na kodlingana ça sous trop clair. Omoni biso totala nde intérêt ya peuple congolais. Tant tozo balikambo totala nde intérêt na ye peuple congolais. Mais aussi longtemps que eloko ba yego tchela biso ba bengango politique ezali ko kene na intérêt te ya peuple, ezo ke na défaveur ya peuple congolais. Donc à vrai dire pour nous, pour nos intérêts, cette histoire là n'existe pas. N'existe pas pour nous, ça existe pour eux parce que ezali ko avantager bango. Mais soki peut-être ils ont la façon mususu ya kolobela yango ya koloba ezali ko exister to koloba peut-être que politique o ba impérialiste ba tie ezo marché malamu te wana to koloba mpo eza ko exister mais ezali bénéfique pour na biso te c'est peut-être ça le terme bon mais siko bon parce que ezali parce que au tu koloba que était quand même gouvernement ezali quand même président ezali c'est que tozongi siko na place que était tondimi na biso imposer biso ya kosala ezate tokangaka ba bras tondimaka nde balobi bon yebisa ngai soki tolobi tondima te donc yo lingete Congo et Kambama sans président sans gouvernement bon, ce n'est pas vraiment comme ça et lokanga na zoloba et lokanga na zoloba na kanisi na kopesa lango tsu ya no malamu tango toko toucher parce que bande batona pe likambo pe ya impérialisme comment est-ce que ba impérialisme va coopérer na kati ya mboka na kanisi nde pa yoana na yo pesa lisusu et ya no très malamu na likambo ngana lobi que ce que nous vivons aujourd'hui c'est une destruction de longue date qui continue toujours ils ont continué toujours kosalema. Donc ils ont sema à travers ba système oyo mundela c'est ça la politique en mon côté mundela c'est ba système ebelé pour na ko détruire biso a ba système ebelé pour na ko contrôler biso donc biso to comprendre mokili selon son vouloir à lui pas selon biso mais selon son vouloir ana eza bilo moko théorique ça sonne bien na ba définition na matoi mais vraiment ezelo moko ya litomba te pour na biso. Bon, peut-être na motuna mi balé ko nimbela biso malamu pona ko comprendre le quoi tolubil comme impérialiste mais to pe malisusu muke pona publicité o ezali kolanda na eteni oyo tolanda. Venez voyer Jésus est bon. Venez voyer comment il est. Venez voyer Jésus est bon. Il nous a donné sa joie. Alta TV, voir c'est savoir. Maintenant sur Omni TV, dimanche de 6h à 6h30 le matin et de 17h30 à 18h le soir et vendredi de 21h30 jusqu'à 22h. Oui, malamu lisusu na émission na biso zali ko base ko koba pona ko koma kino na suka émission oyo mais tolobi te politique to yango o tolobi ezali to ezali ko exister ndenge ndeko Benjamin olobi bon peut-être on comprendre on a mouvement ya ba impérialiste bon ndenge nini ba impérialiste bazali ko nganzama na kati na mboka na biso na lolenge nini
présence na bango ezali ndenge nini système nango ezali koopérer ndenge nini même so tomona yango de manière générale mais yo ozomona yango ndenge nini eloko nesami ke bazala toujours na même mise na Congo. Bon, même mise na bango ezali par rapport ya ba intérêt au ba trouver sur place. Alors manière bazali coopérer ezali kete baboyi koya bango moko. Tokozwa ndakisa nde bapesa na Bible kete nzamba boyi koya atindi mwana na ye. Donc nde bango pe siko bazali ko salela ba changer formule. Nzamba boyi koya après. Nzambe ye moko atindi mwana na bon selon parce que omoni balobi ke soki moto amoni nzambe na forme bon nzambe aokokate. Vous comprenez? Il fallait tinda mwana na ye tout justement na forme na biso bon moto. Nde so comprendre. Tout justement. Bon, on accepte ça. Alors, ben père c'est ba se déguiser dans le lenge mususu à travers système au bâti. Parce que en réalité au monde que batu tout tozo connaître net ba soi-disant président na Congo, ben père c'est comme to bazali ko chabango. Donc c'est déjà une imposition, colonisation na lo lenge mususu. Donc tozo dépendre toujours na bango. Donc bacheli biso bache Mobutu. Ozo comprendre. Donc tango bache bazo utiliser en tant que tremplin na ba makam na ba onyonso. Ba boy kete ba bango moko ba fa na jekamine ba banda kozwa biloko. Ba omona siko bato bazo te ya kete droit ya ba terre bato banini repesa bien te. Siko ba sala na ndenga maele bache Mobutu comme étant étiquette. Tango siko bazali koya. Par exemple, on a été tozolinga, tosala cobalt, tosala uranium na kati ya jekamine. Mobutu akosena bango contrat. Siko na contrat na d'exploitation, donc mbongo o bako foot ezali mbongo moko dérisoire. Par rapport à valeur ya biloko bazali kotwa. Mobutu azali na ina oa koyebisa bango te parce que bango mutu bacheye. Donc bazo utiliser comme étant tremplin kaka pour basa likam na bango. En même temps, impérial azali ko doit Congo pour na positionnement na ye. Pourquoi? Parce que yabi kete soyi no tiki bato mo monde moko bo isolé, ba ki ko développer mécanisme moko bo ya ko contredire biso. Donc présence na bango pe physique ezali pe eloko mususu. Raison pour laquelle pour la kosala yango bien, ba eli biso ba système na bango ebele. À part politique parce que yamonde ba bani nango, ba eli biso bon parce que politique ils ont dégagé pouvoir tant pouvoir repesa na bato wana ba ko sala siko makambo. Tout justement, ata makambo ya kotanga. Bae nango baende ko imposer de sorte que biso to dépendre kaka na bango na ba manière nyonso possible. Kotanga koyeba kokoma makambo tout makambo ya classe parce que en réalité impérialiste azali mutu oyo azali ko contrôler ba église. Azali ko contrôler ba école, azali ko contrôler ba soi-disant gouvernement, azali ko contrôler ba système médical. Nakanisi ba témoignage c'est belé que te ba vaccin ba ko sabiso ba kendo pesa ba tebe na ba Afrique ezali nde bazo injecter bato ba maladie. Na ba ngomo ba mindele bazolo ba yango. Ozo comprendre. Ce n'est plus à cacher. Donc voilà que bato bazo contrôler biloko o nyonso possible. Ndelo lenge na kati ya Congo en particulier banganzami ba botoli biso ya biso nyonso ba fandeli siko o ya bango pour ba contrôler biso lenge longo bani. To telemana no wana ko sukisa pona eteni na biso ya Omni Télévision po ete tokoba na masolo na biso kino na mituna nyonso tu na ndenge ya YouTube bongo topesi bino losako mingi bandeko balandi biso na kati na Omni Télévision nde tomonani mbala ya sima ezalaki ngai ya bino René Vincent Chibula toembelaki bino ndeko Benjamin Demba oyo azali moko ya bakambi ya communauté congolaise awa na Edmonton tomonani mbala ya sima. Okay, although you continue, huh? Okay. Alors, awa sikoyo, is off time. C'est beta, donc vous continuer idée na yo. Ça n'est pas continuer. Mbala moko. Mbala moko. Ouais, donc c'est ça ce que je disais. Impérialiste, ba système na nyonso o hache, ezali ba système toujours pour nous contrôler biso le lenge o ya lingeli. Donc il nous a ravi tout ce qu'on avait auparavant. Bon, on a encore été bakokoba na biso nde ba revaki. Ba revaki pour nous pesa ba biloko anyonso. Mais eloko moko ezali ke pesa pena musika parce que il y a au moins des bande comme susu ba tunaki bisumu ba tunanga mutuna mususu pour na ba été mais ba poser une question pour na solution sur le Congo au pesa qui réponse té. Nazo répondre dans le sur le que était vraiment
botala ete ba détruire biso pendant ba siècle na ba siècle na ba système oyo nyonso batie. Ce n'est pas que ezali na le lendemain nde so tozwi décision ko changer l'obité parce que destruction ezali pena trop donc espace ezali monene niveau degré ya o ba bebisi bongo na biso ezali pena monene d'où eko senga tobe quand même kozwa temps ya kozongela lisusu bomoto na biso pour pouvoir faire un contrepoids. Donc solution pena eloko ozali koloba ndeko Benjamin total yango vraiment na bokebi pe na profondeur parce que tant tu as l'émission juste pas pour parler na c'est pas là oh le bas qu'il a faut passer le biete au lingito le belo comme comme tu prêcher dans le désert. Alors na kozong la opeka en été nous on a pote ce qui to constater problème to yebi que to identifier que impérialiste azana projet moko yé azora ba intérêt na mboka na biso abandi on a ba système nous surtout nde to yebi yango na politique au lobby mais oui peut que le bête même na système ya kotangisa na système médical tout ça est-ce que biso nde tozali na plateau oyo elo ni to yuko loba pona ko changer lo ko za enraciné des siècles et des siècles basali yango kaka na Congo te Afrique mobimba basali yango il y a un seul pays oyo etikala ko le kan indépendance te to yebika ya Haïlé Sélassié na Éthiopie mais to yebi quand même que même Éthiopie wana il y a toujours une influence impérialiste. Ata ceux qui baléguent là, il y a indépendance. Mais Afrique mobimbe, ils ont beaucoup na bango. So que en Europe, ils ont un pays où ils ont maintenu na maboko impérialiste. Ba pays où nezali. So tal le roi ba boka le roi ba Europe de l'Est, au monde ba Bosnie, on a ba bimi na ba trouble moko terrible. So que côté Asie, au taliba côté ba pays musulman au taliba ba Syrie wana, ils ont toujours impérialiste bazana ba wela kaka kuno kena Koweït na Arabie Saoudite, ils sont toujours là. Biso boye ba congolais. Ce n'est pas parce que tozo mimo na moké non, mais tous à la réaliste papa Benjamin. Ok na bon système ya koloba ya étude mais étude ce qui biso to tanga kité comment pouvait être mboka na biso Congo na ndenge to zalaki ndenge ba benga biso ba sauvage ndenge to zalaki na format sauvage au terme ngo bango ba yeli biso ngo mais ndenge ni to wa ko comment est-ce que on pouvait vivre mokolo ya lelo sans ko yeba ko tanga sans ko yeba parce que quand même évolution ezali même tant que total la histoire ngo même ba koko na biso ngo ba banda pe na moi histoire moko zéro ya ko tambolaka sans bilamba ya ko lalaka likolo nzete ti ba ko évoluer ti comme pe ba ko mo chamwa makasa mo nini ezali quand même évolution bon si ko so to évolue to sali évolution na ye ko tab impérialiste nde ba yaki wana ba missionnaire ba ye ba colonisateur ba ye ti to komi ko yeba kotanga ko yeba koloba français to yebi ko yeba ona lobi na koko koma yango même to komo koma pe lingala to koma pe swahili chiluba to zo koma yango ki Congo mais ne surtout ni zakaka mabe bon ngana koloba ezali mabete le kambo lobi mutuna o tuni eza mutu ya mingi olakisi mwa makambo ebele na kati na yango vu le temps na degré ya destruction na degré ya emprise ya ba impérialiste sango na mabele mobimba donc zali na lolenge te o to koloba te vraiment il faut to se défaire na bango to créer contrepoids moko po ba kende na kanisite eloko ane zali batu ba koloba pona o sepelisa matoi na bango mais bazali ba réaliste te en réalité zelo ko mususu mais ngana kozwa exemple moko typique on a kopesi la opposition na likambo oyo ezali au moins to fandi na kati ya Canada bien Edmonton plus précisément tozali na ba East Indian selon de na omo la bango bazana idée ya ko renverser système te mais bazali kolinga ba se retrouver kati na système parce que le système ezali très donc ezali donc ba si ba racine misisa très makasi ezali béton ba ko changer ngote ba ko renverser système te mais ils veulent se retrouver na kati ya système. Donc, c'est-à-dire que Bazali Kosa de leur mieux, ils ont compris comment marche le système. C'est ainsi que Bazali Kosa s'en sortit, Bazali Kosa se retrouver quand il y a un système. Mais Bazali Kosa à mon côté. Vous comprenez? Ce que je peux dire aussi pour Nabiso. On a dit que tu bateau Bazali partout, Biskam Sounyonso. Et bien sûr, ma condition de vie na Congo et que c'est une condition de vie na Biskam Sounyonso. Mais Banane va créer condition na Yamabe. Parce que na Congo,
oko même nguba ya pambo mbuma nguba so ekwei osali erreur kaka yango mo bo sutuka ese bando bota mabele pamba yango eza riche okesi mandako boye matembele ocheka bo pa ezokola yango moko mais nan elo on esali ke Congo azala na difficulté parce que ndenge lobi likambu ya condition de vie soko ke ina kopé cet exemple nga na fandi na Centrafrique. Centrafrique c'est un pays qui est pauvre. Les pauvres na niveau de vie. Mais ça quand même pays riche parce que baza na diamant, baza na ba or wana. Évidemment ba français baza kuna ko yiba na ko yiba. Mais une réalité c'est que ngai tant na longwe Congo à l'époque Zaïre na Centrafrique, les gens mangeaient matin, midi, soir. Et puis qu'on y a bien à gogo au lepe au tondi bloc tikali avec 500 francs tu fais en plein non andako au lieu normalement. Mais et là qu'on a na Congo ezala kité. Qu'est-ce qui fait que na Congo ezala passe ya modèle wana Éthiopie ezali ko ya ko senga pa na biso ba Éthiopie ba ko ya kuna tolu to na balabala to pesa bloc a olia. Mais niveau Congolais comme nango qui a créé est-ce que on y a impérialiste kaka? Bon, tout justement, et loko lo beza malonga. Et loko on les a bien impérialiste c'était na likambu o ya Congo ou bien likambu ya bon to lo baka likambu ya Congo parce que toujours ba likambu ya Congo tout ba congolais. Ezali ba impérialiste ba ezali responsable pour na ba makamu nyonso te. Ben impérialiste bazali ba responsable ba makamu na bango ba magistrature suprême il y a ba positionnement ba nini c'est ça ce qui leur concerne mais likambo o ya condition de vie ya batuko vivre ya kolongola ba ordure na balabala ce n'est pas leur problème c'est un problème maintenant ya batu o bango ba tchana pour na ko utiliser ceux qui baza moté malamu ba ko sala yango bien mais ceux qui baza moté mabe ba ko sala yango pété tu comprends donc tokolo ba te que ceux qui n'est pas salité ezali likolo ba impérialiste ezali likolo ya ba pion o ba impérialiste bazali ko utiliser siko le comble ezali que biso tozali na makoki te ya ko remplacer ba pion wana te c'est là où le problème est très donc ezali très compliqué surtout dans la makoki ko longola bango toka ko longola bango mais jour sikoyo bango moko bakozwa donc bako changer muto azali na bonne foi muto na bonne foi akosala to mona ka ndolo bi na République Centrafricaine bato bazoli à 3 fois bakosala na bango ozo comprendre ouais ezali responsabilité ya ba mende ya ba bosha ba kimbuta nde bazolinga te na biloko ya mike ko sala yango ça ce n'est pas une responsabilité ya ba impérialiste. Mais nakanisi to dindabe na mozindo parce que motuna malamu ezali ya ko comprendre parce que bandi quand même ko répondre ango mais to kennedy manière concrète pour to pesa bandeko quand même débat na elengi na débat to ali ko sala to comprendre na ba réponse na yo même nga na comprendre que poto l'impérialiste to longa na bisote poto longa la système na bango to longa te uti koloba ke ba East Indian to ba India ya Inde bango ba comprendre système ba ibinga ko jouer na kati ya système donc eloko malamu pona ba congolais ali ba comprendre le système ba jouer na kati ya système bon ndenge nini to koki kolongo la système ango topende into ko modifier système ango topende into ko nager na système ango na lelo na 2019 aw bon na 2019 alo lenge toko nager kati na système étape ya liboso ezali ko comprendre comment est bâti le système système ango ezali ndenge nini bazali coopérer nango ndenge nini parce que biso to kotika na ba fertilité na biso moko ya kobunda ote o mukongo ote o mutabandu ndo ote o kasayen ozo comprendre neti toyoka ka bande comme ça non vraiment baluba ba kotika jamais comme ba mi continent mboka ote comme si muluba na songre akolo ba été donc na comme président oui les gens oublient beaucoup de choses na sotaki lo moko na 2011 président Abiso Tshisekedi alobaka une chose il a dit que les décideurs ont promis que si on le vote, il sera président. Vous comprenez? De l'autre côté, toyoka makamu mais to parvenir à ça la discernement makamuté. Et là on a les décideurs ont donc tout justement. Voilà que donc un homme bon ngana benga ke ngana ko benga politicien te. Parce que pour moi la politique les politiciens sont des petits mendiants. Ngana benga politicien te mais un homme net Tshisekedi na calibre nae alors bien que les décideurs ont promis que si cette fois-ci on le vote il sera président mais ça dit trop je crois que débat au kudu na zoloba oyo ngam na banyango te awa nani jo ya Côte d'Ivoire
baoti kotika na moi ce qui moi cacho Bagbo. Qu'est-ce que Bagbo a dit? Nalandi moi eloko moi extrêmement ko lobi que non, il serait difficile, on va pas admettre to kondimate que mutu moko afai na ndako moko we musika a décidé qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Nazo inventant ngote Bagbo alobi yango yango moko. Mais pourquoi nous ne pouvons pas comprendre en réalité ce qui se passe? Vous comprenez? Donc moi je vais dire tout simplement que les Cambo ezali que batu il faut en premier lieu ba comprendre nano qu'est-ce que nous et là on est viser biso et là on est tala biso système ngo ezali nini ezali coopérer ndenge. Ce n'est que après cela tokoluka siko lo lenge ya kosalela siko pour la comprendre système tant vous comprendre système vous ba détruire biso esikatel ba détruire biso esikatel ba détruire biso esikatel. C'est ainsi que beaucoup banda ko se reconstituer à partir ya ba destruction ba sayeli bino na opesa ndakisa bino ba kulutu boloba ekete na tangu ya kala na Zaire ba balabala ezalaka kitoko te. Mais ce qui mutu ke uti Kishasa pona kende mbujimai donc comme ça la taille na fait la taba 8 mois na balabala. Donc 8 mois c'est-à-dire que état balabala za mabe ba mitu ka mpeza mitu ka mabe donc e bando ku fanzela nzela mais so mitu ke mutu ka camion ku fina nzela na dans un village bakoluka te ba yeba kete yo reno uti wapi yo don uti wapi te donc bakoyamba bino kaka ba hotel ezalaka te ba restaurant pe ezalaka te mais bakoyamba bino na village wana batokiseli bino mai na tongo babomi ba lapin ba cochon ba soso bolé bo futi pe rien lobi nango ba pièce ba bongisi mutuka bokangi bisaka bokei mais kende na kini ya lebi Congo lelo biloko on vivre en côté. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une destruction. Donc pas si tango ezali koleka ezali ko changer esprit ya batu kindo kezali ko to ida minyoko kindo kezo bakisama makanisa batu pe ezali ko changer. Vous comprenez? Or que initialement nzamba créé biso na nature wana te. Donc c'est à dire que biloko wana nde batu faut pas comprendre on a été détruit là-bas, nous avons été détruits ici. Siko toluka to bongisa place wana pona koyeba ndenge ni tokobanda ko se réajuster par rapport au système. Parce que système oyo okende ko écrouler yango na ebite soki ata Goliath akokate. Akokate parce que omoni ezana regret moko zali ke ndeko congolais azolinga ayoka makambo ezo sepelisa ye neti na l'église de réveil tant bazote ya bénédiction wana bato bazobeta maboko bamba bazoloba amen amen. Vous comprenez? Mais en réalité, au moment où eleki biloko ba bisa une église a jangote anope zo ya jangope 10 ans eleki amona ape prospérité anate mais continue toujours ko kamate ya prospérité na bénédiction na carte église. C'est ça que les Congolais veulent entendre. Ote biso pene photo benga na mindele soulèvement populaire bakende batika biso banguna batika na. Mais à ce que je sache peut même la fois passée le bali comme soulèvement populaire ce terme là na Congo na minute oyo ce n'est pas adressé vers impérialiste, c'était adressé vers gouvernement au Koleka. Et puis ce qui peut le long de tout le bango soulèvement populaire n'a été pas se soulever contre qui. Mais si on parlait des impérialistes, est-ce que c'est un soulèvement? D'abord baza au balana Congo baza muke baza ba bamsu ba yeba cadre misala bamsu ba yana baza ba investisseur bamsu ba yana baza ba touriste to se soulever contre bango les impérialistes baza awa tout fa na bango awati. Mais absolument c'est ça yango nazo bakete nous avons un sérieux problème tozoye baté cible na biso ezali nini te parce que aussi longtemps que gouvernement là o bato ba yeba ça la soulèvement contre yango bango te mutu bache gouvernement na impérialiste mutu ache gouvernement na place wana siko yoko sala soulèvement contre le gouvernement to sala soulèvement contre impérialiste. Nous devons comprendre bien les choses. Oyebi ezali na ndeko na biso mo quand on lobi akete Congolais linga yoka biloko zo sepelise na matoi comme ça et ça les sengo kati na ye ezali na ndeko moko John Chibango seri moko John Chibango aye alote John Chibango pena donc ausala ba déclaration banene bon abanda loba ote soit anoye koleka na bossa ya kuto anango anoye koleka te soit na okanga Kabila soit na kobomae to soit akokima na tuna John Chibango eloko moko na bon ndeko John Chibango za na téléphone tête bazalaki bandeko moko Belgique babengaki ngai balobi te tozali na Skype power soki ba question zali na poser bon na tuna ki John Chibango na bite ndeko yo oza pena mapinga ya solo na mboka wana il faut ezala oyebi niveau nini degré nini minuki nini Arsenal nini Monisco aza nango na kati ya Congo
opesi trois hypothèses awa, soit okanga kanambe, soit okobare, soit akokima, ce qui est bien. Mabe eza te mpo na yoki bandeko bazosepela fort ke te vraiment kala te makambo ekochange na Congo. Soki na otuna mutuna moko après moko ya olobi na kanambe na misato olobi soki moko esalemi kanambe akei to kanambe aza lisusu te, mais qu'est-ce que tu feras de la MONUSCO? Donc tu vas répondre à lui, mais non mon frère, nga nazobundisa MONUSCO te, MONUSCO ezali oni nga nazobundisa nde Kabila. Mais mon frère, Olex Abatotan à Skype Pamba. Parce que tu n'as pas encore compris l'enjeu. Mon espoir de protéger des Kabila. Mais c'est là où, voilà des problèmes, on est place les alliés. Bande ko ba comprendre na noté, mutu autre ça affaire na été. Donc on ne fait que spéculer, ndé mboto le baka, on ergote tout autour de la peau du problème. Donc tant bozo que ndekota la Kabila, Kabila ce n'est rien. Mais sikoyo nakanisi tozo masolezo koma elengi makasi papa Benjamin, merci pour na biano na yo. Soki to lobito traîner muke wana parce que quand on parle de soulèvement populaire en réalité ça n'a pas de place na Congo. Tant que tozo lo par exemple ko renverser un gouvernement ko ya la mindu qui a ebebebe ba lelo ça n'a pas de place. Utopie. Alors, lelo oyope modèle quand même tout le monde la Congo depuis le 30 décembre passé tout le monde a quand même que Congo moi kimia moko moi lueur moko ya apaisement et commis avec présence du président Tshisekedi na pouvoir quand bien même ndengo tolobi ke ba déception ezanga kate ba lamuka za pembeni Martin Fayulu pembeni. C'est normal comme ça. D'ailleurs, ils ont toujours bien pour contrepoids à la peau. Moutoua dans la bokondia, quand c'était gaza, ils m'ont agosé la nenga, il faut moutoua pas tellement le non, quelque part. Na ils allaient nandenga bien, na ils allaient mabe. Nous, on veut seulement que équilibre en ezala. Mais tout ça qu'on a tenu toujours na période le bela makambia politique autant à bakombote. Mais tout ça, il y en a nous kaka pour la Congo, on a besoin d'être bonga. Processus tout ça nango, lelo oyo kimi ekoti moi muke, moi batalu bani ko kita ya biloko. Moi ba passeport yoki ke ko koma ba soki $40 ou $50 moi ba taxe ou ba loche la biso ya ko lela ba maman ko lela ba voyageur na aéroport et le bani ko longwa et ça quand même lueur moko organisation lueur wana organisation yozo mona ndeni est-ce que ko aider biso na processus to za nango pour na ko changer système bon omoni bon ko changer système est un peu vaste ou bien qu'on joue dans système tout justement wanande koloba que te ba congolais ba se retrouver na kati ya système ko se retrouver na cadre moko boya ba corruption te parce que terme ba congolais comment te mutu ko se retrouver neti un collabo peut se retrouver. Moi, nazolo ba na lulenga mutu ko se retrouver na ndenge ya corruption te. Nazolo mutu ko se retrouver à sali musala normal, à vivre paix normal. Vous comprenez? Donc c'est ce que je veux dire par là. Et là on a va parler zali que babiloko tozo ka yokarete babiloko boyo ba passeport boy. Bon, na yebi so les officiels. Vous comprenez? Ou bien bezalika ba. Mais il y a quand même lueur. Bon, ce qui lueur est moi ba réunion salemi président le c'est moi ba ministre mususu. Il y a quand même ceux qui en ngote mais ba promettre quand même un changement parce que le changement tant que le système d'abord c'est d'aller coller. Ceux qui mutazo lié à sa fin à ko réfléchir bien. Tout justement. Tout justement. Il y a tout ça wana. Il y a un solo baté problème exacté. Tout le monde a yango et se concrétiser. Omoni na opesa ndakisa moko ya ba chinois. Ba chinois il y a 20 ans passés, il y a 25 ans passés, Chine ezali nde ezali loté. Donc bango pe bazali pe coloniser économiquement et pas égal impérialiste. Donc na gourmandise na bango na égoïsme balongoli ba entreprise na bango minene bake ko tchango kona pona ko exploiter ba chinois. Mais ba chinois ba boité, ba yambi main d'œuvre wana, mais ba se retrouver na kati ya main d'œuvre. Donc ba tongi chinois parti ya main d'œuvre wana. Vous comprenez? Donc ça veut dire que donc lelo impérialiste anglo-saxon alors que ne composé chinois na ndenga alomati parce que azape na position na l'art azape na mte boy na ndimité pas ko sale rien donc bisope soki pena donc congolais parce que problème ezali problème ya bato ba tshela biso ba soit des dirigeants ezali problème à conscience nanu ya
ba peuple ye moko. Non, mais quand même, so ba dirigeant wana, ba ye, quel que soit moyen, ba comme na pouvoir. So qui bang, yo zo lâché, parce que na qui même monsieur les gars qui ont bien été bango, parce que on vit en anarchie, il faut quand même moi ordre moko. Mais so qui na outi koloba ke, ba dirigeant wana, ba ju conscience, ba comprendre le loco toro loba. Ya ko jouer dans le système de façon que tous allez éveiller, tous allez trouver un peu moi niveau moko ya bon somi. Est-ce que ndenge ba kambiona bazali so bango bazui bo mayelo yo lo bawana est-ce que bango ba ko infiltrer la population parce que lelo to totali marche les gars qui lobby na Sainte-Thérèse Fayulu azalaki wana ta la population ezalaki wana soki Fayulu apesi mot d'ordre na population wana par rapport ya eloko moko moral eloko ya musala eloko moko oza positif pour comprendre le système sans aller na haine sans aller na bloc sur politique. Tu penses pas que message wana ko simba population wana tala bato baza sima Tshisekedi bato balai ko lande tango ye Kinshasa ba outi Europe tout ça ba moment no surtout toutes ces personnes wana ceux qui Tshisekedi apesi mot d'ordre moko eko tombola bango de façon que va comprendre ndenge ko za ndenge Tshisekedi yo mukola yo ba que prenez-vous en charge. C'est quand même quelque chose ezali ko eko banda wana non parce que muto banda ngo ye mona ndako na ete ça commence quand même quelque part que muto mo ka fula même d'être au lobao si toujours peut ça comme message. Donc ça vient toujours de quelqu'un qui va influencer. Mais ceux qui se bango bakondi bazui influence on ba comprendre on ba komi kokota on na boko système on mona ngope parce que tant que zo utala bango zo ya na biso on dirait zo kota ngo penzate il faut ka yebana na biso mbala moko c'est bon tant on azo ba bongo ezali pourquoi ezali parce que to zela bango trop basala pe rien. Mais on a parlé de 2019 au mois l'UE, toujours par rapport à l'UE, toujours bando mon asiko. Attention que comme nous complète, mais quand même, ezali, tu reconnais quand même pas que moi l'UE moko différente. 2 mois passés, tu as une situation, tu as l'autre, tu as par rapport à Congo, non? Bon, ngala zobo ya te, mais ngala loko nazo na loba que te biso moko, moni président Tshisekedi a dit que te prenez-vous en charge. Bon, asala ipe mabe pourquoi parce que après ces détails na yangote. Au moins sur ça la mission bande ko babe était vrai to limbola bien pour pas comprendre bien. Prenez-vous en charge, c'est loko mo trop vague. Bah tu vas comprendre na ba ko sala ndenge nini. C'est prendre en charge c'est facile. C'est facile ndenge nini. Eza na ba domaine belé. So yo zo bundisa ngai na ko mise en charge na bundi na lutter. Soko yo abia biloko na nzungu na ngai na ko pekisa o na nzungu na ngai. Soko yo boyi ko bimisa o boyi ngana bima na ko bima. Donc tout ce qui est c'est ça c'est prendre en charge attends que c'est binonde ba peso biloko yango bazo su biloko ba koto na loboko ba tia na munoro. Non, il fallait qu'il au moins il y a en tant que leader moto pena 80% to 70% bande ko yoka il fallait qu'il appelle ça détail pour nous moni peuple na biso ezala na mboka ezala na occident vraiment tous en a difficulté à comprendre mais ça revenait pas à sa charge à changer mentalité à bateau non surtout parce que c'était lui lutte né d'abord ezaki mingi parce que ezaki lutte moko politique ezaki lutte moko ya ko batu ba comprendre le système politique mais ceux qui a le babongo batu ba dans le bloc olete misala ezate tala batu IDPS ils font des réunions na limité wana ba nini le parlement debout na bangwana moi bazawana butu bazawana bamsusu bazana bakenda musala te bazana ba diplôme basala raté bon mutu alo sala te yo lobane charge ni ya ko pesa yazo te bon elo ngana soloba ezali ndebo tolongo ata papa Tshisekedi mais tozonga siko na ndenge normal omoni tozela parce que moni likambo lo bia ba dirigeant ezali batu oyo ben presse bazali kotia vous comprenez siko qui c'est que ba o ba koya lobby to ba o ba koya lelo ba kozana volonté wana ko pesa bino ndingiso bia ko pesa bino maele wana ko luka ko se retrouver te alors on a causé la bango soki bango baye baza pe na idée wana o baye baza na idée wana mais ba ko tango pe déjà boza nango kati na bino ça va toujours aller de pair parce que bozo ke na banzele belete bozo ke toujours na nzela moko parce que ce to cela par exemple le était depuis 82 tango makambo ba IDPS ba nini ba éveil patriotique et bandi vous comprenez so to balubi kete donc biso c'est la kaka leader kaka ndako yebisa biso nde photo saela e ko sunga te mais so to lobi kete yoka au moins problème on est na ezali oyo problème ezate to boy leader te mais so to sala ka yango comme ça so ki pe leader a participer à épauler autres tozali ko sala ça va toujours de pair et so ki toujours nzela moko na ka c'est le baby place en ezalité parce que kozela zela ba leader. Les leaders peuvent ou ne pas le dire. Si vous comprendre déjà, place problème ezali. Parce que, à vrai dire, quand on a le point de vue sur les politiciens,
na système au mindele batie ba na politique, il faut pas qu'on puisse avoir confiance maintenant à 100% te. Mais modèle nini yo pensé que éducation ko kotana toza 80 millions de personnes. Modèle nini lilobeko kota pa ya 80 millions de personnes ba saisir rango ndenge moko, ba sala na dynamisme moko, ba sala na synergie moko et osala mandeni. Ça vient toujours de quelque part parce que na lobena oza beaucoup plus ko écarter ba politiciens wana, mais ils sont là bazo diriger mboka. Tant bazo leka wana baza na ce qu'on appelle imperium. Ba policier baza ko pesa bango losako donc bango nde bakonzi soki mesa soki bango bazali na foi mal parce que même temps lobi état ya mboka soko ke na bamboka mususu b'impérialisme bebe azawana ba osala musala mais batona baliaka bien batona okene pa na bango musala ezali bazo resi ezala bamboka ebele kene na Ghana okuta batu musala ezali quand même okuta baza na système na okene na Ghana okuta ba système politique ba trouble mingi te na ndenge ezala bamboka mususu na Kenya ça balance un peu mais comment ba pays africain mingi ezali oyoyo et s'en sort autant que ya Chine a s'en sortant na niveau mo osakana te mais comment eleki ndenge nini esa population de esa éducation de masse mais elobeli na yo nazo kate ozo ko insister sur l'éducation de masse ba responsable za likolo c'est comme si kata bango baza na tina moko te toko éducation ngo ndenge ni ba modo reruta ka ndenge ni bon omoni to zala quand même réaliste na état o tozali omoni na Congo depuis un certain temps c'est un leader moko wazali unanime te na mitema ba congolais. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà destruction au tozali victime na yango. Donc divisé pour mieux régner. Donc batu mutu na mpa na moi groupe a batu na ye. So to be to ta la ka ba leader bato bazolinga leader wana te baza loko ata moko bakoka ko te pa ina été. Raison pour laquelle donc tout ça neti ba leader baza na entre parenthèses. So ba leader ba côté lo lenge moko na biso. Problème ezate. Mais au lieu causer la ba leader aussi longtemps que ba leader tozali départager sur le niveau ya ba leader. Donc to kende kunate to sala ngona ndenge na biso nano. So ki leader aye kokota to zela te leader a banda fo so to kende kunate. So to banda leader aye kokota ndenge siko na biso tozo sala. Parce que ce que je vous dis est vrai. Et là on a trouvé biso zali vrai que ce bache ba leader ba to ba yo karate. Pourquoi? Parce que ma leader bango moko oyebi c'est vrai, moi je te comprends mais nazo linga to zelo moko assez clair. To pese exemple lelo to ba leader na Congo, toza na ba tendance to lo ba misato. Tendance moko ezali ya Tshisekedi, tendance ezali ya Martin Fayulu, tendance ezali ya Kabila. Évidemment, on parle de PPRD, FCC au bazar. Neti ba dinosaure ba oze l'occasion ba sauter ndeni ba ozale la gouvernement zo ya baza neti tala tota ndenge ni ndenge ndeko na so ba tala kuntseki tala kumamba donc baza ko guetter de lo batala ndeni ba sauter donc les trois tendances wana ceux qui na tendance wana par exemple Toyoki que bato FCC ba yokani na Tshisekedi ba sa la gouvernance moko à l'unisson ceux qui lelo fayu la bi bon nandimi na ba région ndenge zali oza déjà wana ndeko to continuer to sala musala ceux qui va leader wana ba yokani déjà bongo et qui va pesi ce mot d'ordre na population ndenge ni to yuko tambola na population tu penses pas que yuko leka parce que au moniteur que tant ozolo ba ke batu et ça plus facile que ça l'effort ko yokani sa ba leader que ko yokani sa population à 80 000 dans la on peut ça exemple ba combattant ba bandaka na on va qui sans fondement sans but ba banda combat dans le vide. Tout le monde va dire combattant biso nous tout ça là va marcher mais maintenant ba combattant baza boni ou ba bozo na YouTube bazo finga na lokola likamususu mais est-ce que tu penses que c'est facile ko éduquer 80 000 personnes kaka ne on dans le vide sans que mot d'ordre mo ezala quelque part sans compter ba tumsusu bazali ba appareil ko baza na Europe wana au compter ba mouvement ba nani eza OK na ba commandant musu ba sala armée te ba benga ba commandant ba la ba tenir na Europe wana bon tout c'est compliqué au éduquer nani yango non mais non omoni problème na so omoni na lobi kete biso photo ke na fondation. Vous comprenez? Na lobi ke bon permettez-nous ba soi-disant mais ils ont sonné ma bé. Ba soi-disant leader to cha ba on na exergue. Please.
nazosenga pardon ke olobi ayo moko ke te donc basoi-disant leader totia bango na exergue parce que bakosunga likambo na biso na minute oyo te ata soki moke bakosunga biso te et puis eloko mosusu ifo oyeba ezali oyo pesa exemple moko ya bien ke te soki fayulu bato boye bayokani balobi ke te vraiment tokende liboso cela ne va pas se faire pourquoi parce que tobosa na réalité te ke te bapoliticiens nyonso ils sont issus du système impérialiste. Donc jamais politicien donc aussi longtemps que impérialiste mutu atie bangwana azali kotirer ba ficelle de part et d'autre akolinga jamais bato wana bayokana te Tshisekedi batie na impérialiste. bon nalingi kofroise amour propre bandeko mosusu te ozo comprendre tokende nano kuna te omoni okopermettre nga babiloko oyo ya ba décembre 2018 tolobela yango te mais tolobela yango biloko avant oyo ozo comprendre donc en aucun cas Mais bato bazolanda biso penser te bala na posa bayokango. te bon omoni te ekobima neti bacrèche biso tozali awa toluka lolenge moko boye ya kosala fondation toko chrétien Non, moninga te regardons la réalité parce que lobi impérialiste batie mutu wana ba contrôler. Ngana tune mutu na simple est-ce que Tshisekedi nga alo parce que na minute tolo bano na 2019 bato zo wana bazala le car wana parmi bango mutu alo kambasi kwa za Tshisekedi. Ndenge yaza na position wana quelle que soit histoire nous va raconter autour ya élection na ye. Mais est-ce que ndenge za wana eza volonté impérialiste? C'est ça, c'est une question simple. Mais pourquoi pas? Nalobi boy parce que omeni makambo eza mwa pasi. Eza na bande comme ça bazoba non vraiment Kabila a déjoué impérialiste donc à s'imposer alobi quand même que cette fois-ci donc Tshisekedi Chilombo donc à protéger mais on dit des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'analyse même pas. Bon, siko impérialiste ango atiki Congo yango moko bino moko décider to Kabila ye moko décider bon bango ba zelani. Donc depuis la nuit des temps parce que il faut koyeba impérialiste ana tango moni Lumumba nationaliste ça la pona intérêt à peuple aza contre ye aleki. Impérialiste amoni Tshisekedi élève mauvais élève na bango azob tempérer na benjonction na bango te ba boyi ko tata chef du quartier. Même impérialiste wana abare Laurent Désiré Kabila po bayaki na ye liboke akomi pe na kini a changer boule contre na bango baleki paye. Siko yebisa ngai bache Kanambe donc après ce que Kanambe va bien bon Kanambe yo comme Jésus-Christ to tikelo mokilanga ya yo donc pour na yo Kanambe impérialiste ba ko bomaye Tshisekedi pe loko azokende côté nalobi ba ko bomaye te nazoloba Erdogan Hippolyte Erdogan nazoloba te ba bomi ete ba ko bomaye te ya ko mbala zela wa bon comment bibika lelo a côté Hippolyte Erdogan de akombo na e bon wana masolo to kolobela un jour te ba comme ko tala ngo ebele ozo comprendre te za na kombo ko finga te non mais moi je n'ai beaucoup de signification dans te bon Erdogan moi c'est ma première fois na yo kombo wana ah bon tout justement problème ezate wana to betela masolo jour mais za ba kombo na e muto obo akombo na ye moko akobo yango te pa e bien eza un problème ata ko tukuda kona te ouais to lo baka te to zo na kara ndenge normal na ndenge bato ba ebele Joseph. Donc Joseph nalobi te ba uma Joseph te nalobi ka kete parce que tout na lobi que est-ce que moto azali lelo ezali kaka ba impérialiste moto ba tcheye. Je dis bien ceci depuis que Mabela ezali ko appartenir na ba impérialiste ba la chango na noté. Donc tout le monde qui va passer à la magistrature suprême il faut bango bandima poazala wana. Donc ce bandi mais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 20 ans. C'est ce qu'il a bien dit. Étienne a dit que non, les impérialistes m'ont rassuré que si on me vote, je serai le président du Congo. Donc c'est-à-dire que ezali na muto akoyate sans que l'impérialiste bandima. Parce que noir sur blanc, en 2011, on a voté Étienne Tshisekedi comme président. Est-ce que ça Kanambe Mutaboya quitté? Joseph Mutaboya quitté? Batu babo ezali ka bempere moto wana ya fanda wana te point barre siko soki lelo et comme que te Chilombo azali c'est que bangonde bandimi parce que papa tient le bien que te on m'a garanti mais non moi je sais pas peut-être le bango mais tout ça Olanda ba TV5 France 24 tout ça ba chaîne nyonso ya mikili ya poto tango ba campagne zo salama ngai sana yoka batu mususu
sana yoka ba commentaire à batuka ngamo nazo landa dans mon salon avec ma femme tolobi mais c'est drôle bazo lobelaka ke Fayulu akenda ki place bo asali fou akenda bo asali fou Fayulu l'opposant congolais donc automatiquement donc Tshisekedi Félix c'est comme si il n'existait même pas ça ce n'est même pas parti à fanatisme c'était juste visible que balingi ko tanga kombo tata wana te okotala na TV5 bazo bimisa ba foule yani mais alors juste au moment où il salami que vote peut kei bango pe ba soutenir que non vote wana et salama nenga mabe ba yibi Fayulu ba vote c'était dit na ba TV5 ba français écoute bazo lo bango moko ti ba comme oyoka na susu ti na Kagame comme ya pe tia ya Congo pour na likambo wana jusqu'à ce que etango ba moni que non nani cour constitutionnel a arrêté makamno surtout sili bango ba fandi nye et comme iskoyo batinu bakomotinda ba représentant na bango bakomotinda batu na bango bakomopesa ba félicitations lecture wana papa na ngai yo lo sala ngone est-ce que zo principe na ki ka bango pena ba na o church sekete te ya scène moko scénario ya ceci moni eza eloko moko toza toujours na difficulté à comprendre eza na événement o ezoleka mais to sa lecture nango mabe lorsqu'on parle des impérialistes eza na impérialistes fort na impérialistes moins fort Banglais ba se camoufla sima ba soit des américains. Vous comprenez? Donc les loba c'était ba américains ba sali impérialistes très fort. Mais en réalité ce ne sont pas les américains, les ali banglais ba se camoufla sima. Vous comprenez? To be ba anglo-saxon. Tu vois anglo-saxon bangonde ba impérialistes très fort. Tozali na ba étape belé ou ezali ba évidence belé ou ezola sabiso yango. Omoni tobandi na Rwanda. Na Rwanda na 3 temps au génocide de Salimi ba français bazalaki pena donc bato babande ko epolo bien bazalaki ko epolé te mais bango to babande bazalaki tout autour ya Biarimana. Vous comprenez? Bazalaki tout autour ya Biarimana. Alors babande ko linga à tout prix que au lieu bato si baya ko remplacer Bahutu, mieux vaut le la négociation c'est bandaki déjà, mieux vaut ba cohabiter ensemble. Bato sina Bahutu. D'où Bahutu baka oza toujours na moins influence moko par rapport à Bato c'est parce que Bahutu bazalaki na yende, Bahutu bazalaki donc ko diriger. Vous comprenez? Bien qu'en absence à Biarimana, le français voulait à tout prix que tes alandengana. Mais noir sur blanc, banglo-saxon baboaki likamwana. Archive ezali o balakisi tina ba soit des soki ba conseil de sécurité. Comment est-ce que ba français bande ko linga ko meka ko sala contrepoids mais banglo-saxon ba boyi et puis volontaire banglo-saxon ka moto tikali ba ye ba tie batusi. Ouais ça lecture à liboso. Et donc on va les ali kete total likambo o ya Irak. Likambo ya Irak. Ba européen à part banglais, ba européen musu ba boyi ki likambo okende na Irak. Vous comprenez? Maintenant, Anglo-Saxon, ils étaient biso photo de kaka. Ben impérialistes. Et ils sont partis. Bah, c'est là, t'as mon côté. Vous comprenez? Bah, ça, on a soit des ans conseil de sécurité. Il fallait qu'il y ait parlons de Banaka ya Congo. Donc, bah, américain ou anglais, peut-être, bah, tout justement, on a sali les cambo parenthèse, pour nous, comme on a place aux Zoloba. Donc, c'est-à-dire que, bah, français, bah, européen, bah, belge, ainsi de suite, bah, suisse, bah, ça, les cambo, devant anglo-saxon. Vous comprenez? Ma belle Afrique, eza nango géré na anglo-saxon. Ce batikali ba français moi côté moi na ba Gabo ba benda makame positionnement za ba anglo-saxon kaka. Vous comprenez? Donc na Congo anglo-saxon to bazali ko gérer makambo. Ba français ba loba ba sala nini ezali na problème na bango te. Mo na bango nde ezali mo final. Vous comprenez? Il y a 80 militaires américains qui na Gabon ba ozela donc ebe baka te wana za nango aventure ba sa pompage te wana za nango aventure tala ebi sanga no Congo na ndeza munene bongo Congo ndeza munene bongo 80 marines c'est-à-dire quoi? Non mais tu sais pas ce qui s'est caché derrière les 80. Ah non, ça ce n'est rien te. Toujours un début. Bongo anglo-saxon a kende pona ko se contredire na mabele. Bango to bazo gérer makambo wana donc match goût exacté ça non le camoko facile peu simple. Bon nakanisi message quand même ça compris toujours comprendre et là comme tout ya na masolo na biso le ezali que tokoyi ko longo la système te mais tokoyi ko déjouer système tokoyi ko yeba to ye ko la système to gagner
impérialiste na kati ya système na ye Tout justement. Tolonga To s'en wana na sortir. kati, to s'en To sortir. s'en sortir. To se To retrouver. gagner impérialiste c'était. A respecter biso na kati ya système Tout na ye. justement. Aha. Tala, les lois chinois baza respecté. Basali magite. Est-ce que chinois ça sur le monde populaire? Non, non, non. Basali sur le monde populaire était. Les lois na monde arabe, na Arabie Saoudite. Ce n'est pas que bageraka pétrole na bangote. Ce sont toujours les anglo-saxons qui bageraka pétrole wana. Mais ces gens-là ne vivent pas, ils vivent. Ils vivent, bazo peut très bien, très bien, comme si bango to bageraka bor wana. Or pétrole eza mabele na bango eza ya bangote. Siko na Congo to zoran motuno ya suka papa na ngai na Congo ndenge ni oyo salema parce que na mituna na biso ezali ndenge ni tokolongola b'impérialiste tokolongola bango te ndenge nini ba pays mususu ezali quand même na impérialiste wana mais baza na niveau de vie quand même eza malamu nde tozotanga wana mais dans le cas de Congo parce que na pas tozongelaki yo nazongela motuna ya koloba toza na 2019 moi l'UR moko a changement ezali le langage wana yo linko yo kango te mais sikoyo na Congo à part propagande ya websaka batu mais d'une manière spécifique bandeko bale olanda biso oza na minute moko to mibale ya kopesa biso biyano ndenge ni na Congo to yuko sala de façon que système wana niveau de vie wana est changé de façon que to longa na kati ya système impérialiste sans pour autant s'opposer na bango na ba moyens o eza difficile. Ouais. Bon, na loba ebo na loba que ezali ko dépendre na ba pion o bempérès bazali ko tchana ti ba dirigeant. Mais ce qui se fait aux élites, tu évites quand est-ce que dirigeant monte mamala mo akoyate. Vous comprenez hein? Parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer ces gens-là. Ce ne sont que les impérialistes qui ont le pouvoir de le faire. Alors, biso siko pona bien na biso to zelate ke mutwana ya po banda yango te. Biso to banda yango biso moko. Soki jour mutu o bakocha koza na bonne foi akosala yango akota biso to bana ndenge nini mais ndena lobaki faut passer que te donc likambo ezali likambo kozela leader te likambo ya koluka kotonga fondation parce que poto koma na niveau na koluka lolenga ko se retrouver na kati esengeli na to banda to parvenir na likambo ko yokana olobi na yoki yo na lobi oyoki ngai c'est ça la fondation soki lokana ezali te on ne fera absolument rien. Donc, dès likambo liboso wana o photo sala parce que à partir il y a dialogue wana, à partir il y a support wana de l'un de l'autre. Ndeko permettre biso était lobby to tonga siko idée bon mon frère qu'est-ce qu'on peut faire? Vous comprenez? Tout le monde en ba Indiana bazo sala yango basali classe donc compagnie moi autant ça bato ba metoka banini bon basali les résumé moko boy akotika place moko boy tu as une expérience à danser kutu or que skit. Vous comprenez? Lobby mutu pena donc na expérience te mais au moni pena okumba pena trop la mi balé. Donc c'est comme ça que ezali à partir ya koyokana o lobby na yokio na lobby oyoki ngai. C'est ça ce que je dis que tous elate que mutu aya leader te unité ou la division. Tout justement. Tout justement. Attention batu be ba lingana bango nzamba sala batu ba lingana te. Bolingo na zolo ba ezali bolingo pena to ba na kochana maboko te. Ezali surtout likambu ya support nanu koyokana tolérance ndelo kwa liboso. Donc vous comprenez? Donc je veux dire que toko banda yango na nzela wana. Jour oyo muto akoya dirigeant ben PS batie azana bonne volonté ya ko appuyer idée na biso. Problème ezate. Omoni ndakisa mususu ezali oyo nayebi ke ekozala difficile pour na biso kozwa bambongo neti ba Ford mais nazopesa exemple passe dans le fond mais selon la forme. Omoni soki mutu azali businessman nayebi ke bambongo oyo tokosala ezali bambongo ya comparer te. Mutu azali businessman na contrat moko boye na pays moko boye oyo bempéresse bayemba kende kosala tuerie moko bo organiser wa bengi soit des rébellions. Mutwana businessman wana ye a ko se réajuster malgré ba tempête nyonso koya. Soki kete afdele ye écoutez à Saint-Gérain na makambo na tata l'art na sala makambo ne donc d'une manière étroite. Azali mutu afdele te. Azali mutu impère te. Mais azali mutu moko sincère makambo na sala grand business na ndenga normal. Afdele ya ekokuta ye azali un problème te. Impere ya ekokuta apareko ya IDPC ya ekokuta ye kaka na problème ata moko te. Raison pour laquelle biso faut to sala likamoko bokete to bandi ko yokana to bandi ko beta masolo on peut développer quelque chose ou qu'on permettre que quelque part tout à la peine à suffisance ou bien tout à la paix indépendant d'une manière économique à 100% mais tout se suffire na biso moko
ezali déjà ba départ moko boya malamu ndenge tomoni ba chinois basali yango ozo comprendre suffisance économique donc baza bango moko capable à kosala likambo songolo c'est ce que ce sont des petites choses que nous pouvons développer qui peuvent nous aider mais pour y arriver likambo liboso ezali dialogue likambo liboso ezali dialogue te tozo solo la bien ça va beaucoup nous aider donc c'est comme ça. Merci beaucoup ndeko Benjamin nakanisi to 8 ans pour épuiser un peu sujet oyo kokota na faute en comble to bimisi quand même moi ba élément moko ezali vraiment encourageant. Merci mingi pour na ba réponse na yo ndeko Benjamin to frôler yango un peu nyonso soki bandeko bazali toujours na bosenga to koba na ba sujet yango lisusu na lolenge mususu mais en attendant na bandi ete to puiser quand même moi ba point belé message ezali kokende ezali mingi surtout ezozongela kaka bolingo entente l'unité tant tout ça musala ensemble to ko longa système to kokende na ndenge moko ya bien mais so to za kokende na ordre moko disperser ko swanaka ko finganaka to ko longa bando patauger longtemps to ko longa te système o ezali imposé parce que ça passe to ko kate kokende na au-delà ya système yango moni ndenge tozolo balikama bokonzi tant total kama bokonzi bakambi papa Benjamin linko yoga likambwana te mais ce qui est vrai zali ke bokonzi et utaka na nzambe la Bible dit que toute autorité vient de Dieu mais bato mingi ba profiter na phrase wana pona olobake non soki na zawa c'est que nzambe mutatenga non balobi toute autorité il y a une position ce n'est pas la personne peut avoir ni manduki aya bomi aya komi mokonzi bia comme la bomi na zas comme mokonzi donc toute autorité vient de Dieu non c'est pas la personne qui vient forcément de Dieu nzamba ko tia mutu mais c'est pas toujours forcément que nzambe nde mutu muto batie awuti forcément na nzambe mais la position wana nde yango nde utapa nzambe bokonzi uti na nzambe soko yoza mutu pamba tango koti na bokonzi na lokwa Félix lelo azalaki mutu pamba azotamba azobunda na basoda bakolanda kutu aso ngalo baba kotindika na kotindika melelo oyo azu bokonzi soda kaka moko wana oyo azali ko nyokola ye wana bani ko katele saluti pona nini akoti na position oyo nzamba tia ya bokonzi mukolo Félix akobima wana nde tomoni nani Joseph Kabila bimi alongwe na niveau wana pe donc esa position c'est la position qui vient de Dieu c'est l'autorité c'est la position c'est pas forcément la personne confusion est dans la mito bato mingi na kanisi tozui mbela ya comprendre que ce que autorité na pende uti na nzambe ke mutu paza na uti na nzambe akoyi ko guider population na mayele oyo ndeko Benjamin pesi biso ya ko motiver batu na mosala na boyokani na bolingo na tant sali force moko coalition mo makasi ndenge ba chinois basali ndenge ba indien basali tozolongwa na Congo okende kozwa soin na Inde pona nini parce que basali système na bango moko boy ba pakistanais basala mo ba système na moko boy alors nakanisi eza malamu biso bandeko tozali kolanda émission oyo to ko meka ko propager lisole meka ko changer lisole za nan teke ngaza mutu ya Fayulu ngaza mutu ya Tshisekedi mais to za nan ke tozali bana ya Congo ndenge ni tozali ko sala po to tombola niveau na biso ya kolinga mboka niveau na biso ya kobunda na kati ya système oyo l'impérialiste batieli biso vraiment matondo mingi na bolande na bino émission ya kimwa molai moko na lelo juste pona kota na bozindo na ebiete bosepeli na biano yo ndeko na biso Benjamin apesi bino soki mitune ezali bolembate tozali wana pona kokoba na émission oyo tozali kobenga basango ya lingala oyo ezali koleka na chaîne na bino Alta TV communauté télévision communautaire pezali diffusé na kati ya télévision awa na Canada na télévision Omni télévision toye ko benga Omni télévision ethno-culturelle donc bo sanate ko s'abonner ko chape mwangonga muke wana na pembeni de façon que na mikolo mizali ko yaso to tie loko bomona yango lokola to diko banda yango kala mingi te to lingete tuzo bande ko mingi ba ko landa biso bo pesa biso pe moi na ba commentaire wana ko mamo eloko leoni to bongisa eloko ni ya malamu to sali eloko ya mabe to sali poto bongisa e ko pesa biso esengo makasi en attendant nzambe apambola bino bisika zo mi bino to mona ni mbala ya sima.